Où en sommes-nous avec tes études? Oui, bon, études déjà dans la Aujourd'hui, on va vraiment faire un peu en français et puis en lingala. Français. Non. Tu as besoin de voyager, de propulser. Tu dois parler en français. Oui, tu as besoin de voyager. C'est toi qui as besoin de voyager parce que tu es un artiste, c'est normal. Oui, c'est normal. Il a besoin de voyager, c'est normal. Par rapport à quoi? Petit Fally, tu vas bien? Je vais bien. Pour l'inga les internationaux français mon dimanche soyez bakaté mina ko yebaka yo bata linga na komo zo ba cours moi ba information mike ba la sala sangai mais na ko mo alikolo ba la saron wapi mais est-ce que na moto a pris en charge na mo na kindaka na simana place pauvre na sima place na fandi école ezalaka tabatangisa bala maternelle na ko kebwe ba otangisa na odonke tanga na ngana jui B na jui C na zozwa ti na komi nival ikolo bakulaka bena pemena mama Denis Nyankero inyo makatu lo sangelewe à soutenir Petit Fally bon moi quoi encourager appuyer à former mais ayaser la courage ngoleme mama Nyango ya lioti première dame na RDC République ka Fati Beto loto sunge benga kasi benga basutikinyo difoye maboloti oye memongo oye mekolunga nokolokele ona loto sunge musique etchakyo joso tofute babeka tali le koto yembe boloti Nous avons le plaisir, chers téléspectateurs, de présenter cette émission immense joie avec vous parce que vous êtes scotchés connectés à nous suivre de partout. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Je vais vous recevoir, je crois, comme vous serez à Kinshasa, Ben le Bobo. Merci parce que vous êtes scotchés connectés à suivre cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir Petit Fally. Ça fait très longtemps, Petit Fally, ça va? Ça fait très longtemps parce que on très beaucoup de travail, mais vraiment c'est mais bon. Apparemment tu avais repris les études, je sais pas, où en sommes-nous avec tes études? Oui, bon, études déjà dans la bêta. Non, moi je dois faire en sorte au améliorer. Aujourd'hui, on va vraiment faire un peu en français et puis en lingala. Français? Non, en français. On va avancer avec toi comme ça parce qu'on doit t'échanger. Parce que au fur et à mesure, tu grandis, tu deviens une grande personne. Oui. Parce que tu as besoin de voyager, de propulser. Tu dois parler en français. Oui, tu as besoin de voyager. C'est toi qui as besoin de voyager parce que tu es un artiste, c'est normal. Oui, c'est normal. Où en sommes-nous avec les études? Parce que il a besoin de voyager, c'est normal. Par rapport à quoi? Petit Fally, tu vas bien? Je vais bien. Ok, dis-moi un peu. Où en sommes-nous avec tes études? Pour l'inga les internationaux français mon dimanche soyez bakaté mina ko yebaka yo bata linga mais yo kabon na tunyo bo classe na yo ubandaki classe niveau au combien niveau nini bon na parce que tu comprends na niveau l'école moi je connais comprendre au combien niveau l'école oui à comprendre au combien niveau l'école makasi maintenant combien niveau on est l'école mais nini tonga na tunyo ensemble nous avec tes études de répondre ça peut bosana na ba licencié ba bosana kati eza na loko mushe ko yela kana muté musho bosana na linga na yeba kotango yo tublenga po yo bi français olobi moko ya poto na linga ya Kinshasa osangisi mais so tuna inga kina ndemo ke petit na ngai okomi na niveau na linga na biso ke TV na te yo linga na poser ndeni pour comprendre ce que na linga petit na okomi na étude nini
okomi na niveau nini ne ça vie na kona niveau boy na niveau boy parce que niveau ni okomi na niveau likolo wapi oui na komo zomba ba cours moi ba information mike ba la ngai mais na komi mo likolo ba la saron wapi est-ce que ça na moto a prise en charge na mo na kindaka na simana place pop na sima place na fandi école ezalaka tabatangisa bala maternelle na kokebwe ba otangisa na odonke tanga na ngana jui B na jui C na zozwa ti na komi niveau likolo ba commune Congo et Sengo après officiel is o sege yo ke na classe ba pesa mo na classe o ke na te o bominga na nga moko na kenda ka classe o ke na te ya petit fali Congo ya wana Congo on a écrit Congo et Sengo mais natanga officiel nini de la kaka chote si to tanga be po jona TV te ba makambo eza mambo kula sakate oza plus officiel plus na tanga officiel plus mais natanga liboso Congo et Sengo TV officiel plus natanga ki ozokengela bana maternelle fali aujourd'hui petit fali tu gagnes de l'argent babeda shuba kabila mbongo ba junior sanza bakabila mbongo siko mbongo no sala kanango nini. Parce qu'en même temps, bébé Chanda Zalara a joué musique. À quel temps? Bon, quand on en retard. Oui, bébé Chanda. Voilà, na koki ko wanga na te na jouaka na ngai. So nzamba opambola il faut qu'on dimaka. Vraiment yolba mingi ate parce que ngane na boye. Nazana besoin na lata. Nazana besoin na tina na mboka. Olinga kolata koleka classe. Non, classe c'est important. Po yoko malanga mususu bo mutatinde lo lettre. Yom to tangela ngati. Ngamo mnotanga. Surtout dans un téléphone déjà. Oui, au Jean-Paul. Bon, ce qu'on a répondu à Tundeni. Parce que moi, mon kona na ngoti. So na comme une étape mususu aka bongo. Na mukona na ngo na manyo na za na mo muke. Na répondre ba na moma wana. Mais quand ben moment musu pe na kolisipe. Au Jean-Paul za la ka bongo. Et puis bébé Chanda. Na ka kombo. Yo, et puis bébé Chanda te. Mais na yo ka kombe na ebieti. Na tika pe kombo na ebieti. Ah, moyoka banzembu na e. Oka succès wa sana kin. Na tika pe ko ganjimbu na epeti. Na koko ça pour le mythe na chiko luka ngote na ebi epeti mais na okaka kombo voilà azalaka artiste awa jeune ba 6 ans 7 ans et déjà na papa na marai ba zero sa musique asalaka publicité mo oh bébé Rico na kozwa yo wapi asalaka succès ayemba na bato belé na mboka ba papa wemba ba artiste belé yipa ki no tanga na poto kotanga est important surtout nengo sa la musique be bato ba tala yo. Tu dois prendre cet engagement-là. Il y a Kotanga. Musique est bien, mais musique est Kotanga. Bon, Kotanga Mouchipe Zama Kokiti papa. Ok, Obi Mama Koki. Kotanga Mouchipe Zala. Non, Toto Sola. Kotanga Mouchipe Zama Koki. Neti Babiche ba ajo. Ozo Ngusune ba matene. Tioko koma na 6e primaire exactement. Faut la taper. Non, na ajeni. Ne? Yo za ajeni. Na boda le 25 décembre. Mais Elo ko tozo ngira kai susu nde te lo ko ibumanga. Na bote maka le 25 décembre na zana 21. Oza ajeni. Nana 21 le 25 décembre. Oui, le 25 décembre yo classe. Olobi mbongo mtezanga yo. Ba bota la. Na zwa kana ngadi mbongo. OK. Osala na mbongo na te. Osoma bilamba otinda na mboka. Papa. Na komi na étape ba mbongo belete. O ngana zwa ka ya muke. Fona lata. Bon, tout ça, ok, c'est bon. Fona tina na mboka place pe na fandi, faut pe. Yoka no ebisa oboye. Moi je vais t'aider. Parce que au moni tout tika osala ka ba buzz, tout tika osala ka o ba sala ka de fois ba ya mbayo. Yo ko ta classe. Ngana la kiyo. Ba bota la biso siko to sala boye. On va essayer de récolter de l'argent pour l'avantage na yo. Yo ngoza boye, peut-être demain tu seras star ya munene ya mboka. Tu vas représenter les pays. Maintenant, comment représenter les pays? Il faut qu'abosh na yo eza na matière. Comprendre? Nga non singa na bandeko batala biso, bato balingaka yo. Ata mutala 2 euros. 3, 4, 5 euros. So boze belé bosanga. Papa,
nakacho kutu mais okatanga ndeni te nakacho te bato makambo déjà uyo polo bakango kuna batebe ba internet ese pa mfo yambangai makambo da tu bilango petit na bisho kota non et jamadi ponga mona bunda lokola baba na osaba cours classe c'était ça ka ba cours ba olaxa yo net liboso tango tunanga ba fa ba 26 led mais na comment koyeba OK c'est bon pour tellement on veut insister au comment oyeba voilà solo la siko alphabet français a combien de lettres alphabet français a 26 lettres OK tout est tout vas-y A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I V W X Y Z. Prononciation, ça va changer. Il a changé déjà. Parce que moi je vais t'aider. Moi j'ai besoin de t'aider. Bon, par exemple, hymne national. Et puis hymne national à Mbokao. Oui. Debout congolais. Oui. Vas-y. À part la musique, toi qui n'est pas makambo plus important. Debout congolais, unis par les sons poulets des pandas. Oh là le fort, il est debout congolais, unis dans les fonds poulets des pandas. Reste un enfant, l'antakoubé, répit des bancs, prenant les prix belé là, dans la paix au pré-pardon. Salé la baie, nous voiturons, j'ai pays pris bois, dans la paix citoyen Congo, au pays Congo, désaillé Congo. Nous préparons tes soirées, nous ceci les lois. Dans la paix, 33 juin, 33 juin, nous saquons ça au Congo, nous saquons ça, demander liberté, et nous régons, honnête péchérité pour toujours. Moi, je suis que vous êtes négligent. Il y a ma fallu à français, à mort. Amour. Amour, amour. Aigle. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi me laisser. Il me passait tout dans mon livre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongelanga, mon bébé, et zonga. Amour, 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 eh, reviens, mon bébé. Pour toi, j'ai tout donné, mais toi, t'as tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir, mon bébé. Oh, moi, la vie, moi, Dieu, il revient, mon bébé. Eh bien, pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir, mon bébé. Oh moi la vie, moi Dieu, il revient, mon bébé. Eh bien, loin de toi c'est l'enfer. Loin de toi j'ai souffert. Salambango zongawa, salambango zongawa nazowa. Pour moi, ça va toujours nous deux. Comment j'ai pris les saisons, c'est brisé. Recommençons zéro, recommençons zéro. Amunangazayo, mawa. Pour toi, j'ai tout donné, mais toi, t'as tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir, mon bébé, bébé. Petit Fali. Banzembo, il a fallu au Kangarango facilement. Mais n'est pas hymne national, ou Zanango facilement, t'es dans mon tout. Tu vas apprendre trop la musique, mais au pays important, et pas dans yo. Bon, grand frère, wa bien dans nous c'est la rapace, nous c'est la malembe. Jamais quoi bakali comme balamoko.
tona bando le koyekola banjimbo aigle parce que na ban liboso na bando yimba ka boy po boye binga na banganda bando ba ka liboso ka boy mais to ba ko bisanga non voix ça nango mais joa kamaluba ba parole wana yoka kango bien ndeta on se connaît ko somba radio yanga ya muke na flash na ko tia ba na flash flash na flash disque ou bien le beat disque est dur ou bien disque dire na ko tia na ko ka parole moko à peine a compris na que oui place à elle na musique ya boy place à eja boy mais nyo c'est ça patient so comme luka usiko nyo so joie okokate eza wa to sa ki manager yo na studio ngana na voix ya zo filmer ya zo chambongo ye azo salama kama baba promotion isa ko to manager ko nyo so comme banga ngai okokate. On va avancer. Je crois bienvenue Mangouata, il est scotché connecté à suivre cette émission. Monté ma maman Annie Nchitu. Soboro et des petits Fali et ça là bien. Attends ma contribution Morobuto Zulaye professeur Moroboui ou Ayaka a pu s'arriver moi Babylon mon préliminaire quoi parce que il le gêne c'est une étoile montante de la musique congolaise toujours avancé na yo ils ala qui nanze bobo salela pe fali boy position na comme na niveau ni au ba qu'il faut yembela ye pour rendre hommage wana non position na déjà ezali to bunda kaka tellement le ba courage janango to bunda ka to saka effort et bimanango eza macha mona imbele na français voilà qu'est-ce que yo kango et ça la plaisir na Clovis aigle Ipupa tiali de tous les leaders grâce à toi suis venu les petits vali aigle je suis reconnaissant de tout ce que je suis. Petit Fali, c'est ta confiance. Elle marabia au show. Elle gnalongongo. Boko bomangai. Pona Fali, pupa. Hegle. Boko bomangai. Pona Fali. Oya kwenda babe kata chikabari abato. Kemono yoga banga. Tanungo ya bari yo. Mobare anane. Bokuna moga banga. Tanungo ya bari yo. Baka jama wabago. Mora dirondo Adirondoe, opa nyameri sarisi fondation miri sarisi zawangana mireye sarisi fondation miri sarisi eriche pome yo Piero Reblo moro mombito moro igwe baragange mawo bagombolo bomora guri agondo gonda giro non so mi ari oje yo opa sangera giro ndwe yo hello ya bano dema batakinga dandwe bakuna moga beba na bode yo kyoko bansamye banyango bawasira yo banyango bawasira mo ibube bokuna moga banga dando gemano yo lero yo bosisinyo nyaro yo ipupa tialide de tous les leaders. Grâce à toi, je suis venu, bébé Dibali. Je suis reconnaissant de tout ce que je suis. Petit Fali, c'est ta confiance. Elle est marabia au show. Elle est ndewalongongo. Boko bomangai, pona Fali, pupa. Aigle, boko mangai pona Fali Poupa. Félicitations parce que tu as pensé à Fali Poupa de rendre hommage à cet artiste, un grand artiste de la République démocratique du Congo. Petit Fali, je crois nous sommes suivis de partout. Il est mort par rapport à la fondation que la République démocratique du Congo, tout la fondation ya Mama Denise Nyakero. Yetumba Mama Denise Nyakero la grande menaka jamboka ya dese yesunga maboko pete Mama Denise Nyakero yo mama bana mama emono yo gabengo ya mama ngo oba zanga ya manga zo bajibeto
Yetonga tonga mboga Kinshasa mote mama Denise Nyangerwe bakuna moga be ye yo emono yo gabanga antano gyotonkyo no ibuba so abare ye bato kingera antano bawan poto bakuna gaba manga bansambye banyanga basira noe bakuna moga bingwe mama yo tumba Kongo etumba Girwando etumba Fondation Widare etumba Minis etumba Kongwe obo sangera bachibe yo ero Fondation Mama Denise ebano yoga be Fondation Mama Denise obo sangera Fondation Mary Singana Otaki bato amaka mota beno teme ebano yoga be Mama Denise yo motema pati beto pako mboga ya dese Kinshasa mboga no mboga ripambolio mboga ripambolie Kinshasa mboga ripambolio mboga pati beto Mama Denise Nyankero la grande menaka mboga yesunga bana bichike yesunga bana babola wanande mama Mama Maria ndeyo wanane Mama Denise Mama Maria ndeyo Mama Denise Nyankero nazobe Mama Maria yoni mtosukori mboka na biso Kongo ya dese pati beto zawango yamwe banjelwa nzambe Fondation Babana ya Fondation Babana motema pari pupa ya gre Fondation Babana yesunga mama banebe na kochika Fondation note ibweza kaka na kati pweza bapona sesu makakati mboka na biso edese Fondation Babana ye mama na makosisio mama na kaina mama na vi Fondation Babana mama na zobenga bino ba Mama Maria pabila bakoro mboka Posimba bana bichike, posimba bana babola, so mama, so ve mame, yo, emono yo, hello, bagulaga ba mango, ingere bote ye, ingere boto, so, hello, yo, totombe. Merci. Vraiment, quel enthousiasme sortir dans sa voix qui n'a pas chez les autres une étoile montante de la musique congolaise. Waouh, je suis vraiment émotionné par sa voix. Maman Denise Nyankero, mes respects, maman. Vous êtes la première dame de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Ton fils est là, Petit Fally. Vous avez votre fondation Denise Nyankero qui soutient le jeune, qui soutient aussi les artistes, qui soutient aussi nous, les journalistes. Maman, soutient ton fils, Petit Fally. Il est artiste, mais il a aussi besoin d'apprendre. Il a besoin d'étudier, mais faute de moyens, il a sa voix, mais il a besoin d'apprendre. Si possible, Maman Denise Nyankero. Sunga Petit Fally et Rosala bien. S'il faut dire un message au lobelo romoko qui mango, oui ça Maman Denise parce qu'on a souci dans les alliés, aux en avoir une musique, mais tu dois apprendre, il faut tanga. S'il faut lobala Maman Denise qui mango, maman yo karaba minoko nyonso parce que y a sa maman. Loba nena monoko na bino que vous en a besoin au tanga. À part musique, et bisaye, maman en a besoin d'attendre na kota classe na apprendre pour lobby musique na ngai musique ya RDC kende liboso na pesio espace wana loba na monoko mboka solo na maman au kota classe ya malonga au kota classe ya bien pour lobby aux ala malamu surtout na musique na yo. Bon, nkoju jante vele jabolo bantoma bananda babakulaka inyo malondo kango te felemi me bakulaka ba ina pembeni ya Mama Denise betu me bakulaka ba ina pembeni ya Mama Denise Nyankero inyo makatu lo sangelewe à soutenir Petit Fally bon moi quoi encourager
afuia afome mais ayase la courage ngoleme mama nyango ya lioti première dame na RDC République ka Fati Beto loto sunge benga kasi benga basuti kinyo difoye maboloti oye memongo oye mekolunga nokolo ona loto sunge musique etchakyo joso to fute baveka tali le koto yembe boloti minyomo ba mongo baba kula kaka mi ba mongo nyomongo le na mwimo bune mwimo yasi mais nka mwinyo shindola bema mpa de juri kante vile boki mais courage ko mongo to yo no mauna ye yo to yo no mauna mo yo ya dumba ya bama ye do to yo no mauna gane yo to yo ne gane o Bongo ya dese mo kariba mori mo go yo to ye magata mo kariba mori ata ko bitume ko bi mambo ko ezaka ka protéger ye ata papa se ko bi mambo ko ezaka ka protéger ye pande konzamba ringi biso na mboko yo o komone ko mo se bi mina pays mo susu me na dese ya li te po to za protéger ye to za déjà protéger na kacha ya dese to za protéger na kacha Congo ya dese République démocratique bi Congo esika Bangkok bafanda esika Bangkok bafanda esika Bangkok batika insoi swa Congo na biso etika simate Konga Fati Beto etika simate nepoke wana tomona ka Mobutu ye nepoke pe andaka tomona ka pe Kabila pere nepoke orandaka tomona ka pe Kabila wana mozu nepoke ondera loyo tozo mona Fati Beto mokili duro yo mboka na biso etikala simate ye ekende liboso ye mboka na biso ye nepoke wana tamonaka Mobutu ye nepoke wana tamonaka papa Kabila o nepoke wana tamonaka sisi papa Kabila shinarambo nepoke wana Kabila Kabange ye nepoke pe wana te komani sisi Fati Beto mokili duro Fati Beto tonga mboka e marembio toko kende liboso so samela kero ke kwena mongongo na ye no sezala ka marembe to boyi pese na mboka to boyi kuruna na mboka mono yo gabio boye bisera na ata goye bisera ya ata goye bisera ye Fati Beto ayo kata mona mama Denisio boye bisata Jean-Marie Lukuraza lobi jamais mboka tika simade Lukuraza pekisi bato bamana kata mboka Lukuraze aboyi kurune ye aboyi bombeo aboyi bombe ye aboyi kofingo wana Lukurasi meshaza Lukurasi aboyi bombe na mboka aboyi kuruna na mboka alinyi mboka etongama tozo sala kimanaje Président Fati Beto premier toziba ministre tokomi na ba député tokomi na ba colonel tokomi na ba généraux tokomi na ba tosangani pona totonga mboka na biso toboyi lo yenge na mboka toboyi kuluna na mboka tukutu toboyi songi tukutu toboyi koinana atalelo te tokolia maramu kaka atalobi te mboke kotonga makaka atalobi okuna te mboke kozala bien atato okuvada mpiaka mboke koya na bambongo tozana mboka lipamboli mboko nzamba siya yebi Fati Beto tonga kamboka na yo Fati Beto tonga tobosani te baminisa mboka na biso bina bato bozaka na Fati Beto pembeni boye bisaka yepe kebiso piawa toza konyo kama toza ukapona mboka na bisa kene mosika ye bisa Fati Beto ozala ministre zakana ye petit pari pasari angeranga bango Maman Antoinette Samba Maman Antoinette Samba aza ministre ninyo ya minyo Maman Antoinette Samba botonga mboka maramu biyoka yokande bomaka Patrick Mouya ye kabaka ba maboko pete oya tonda maye
ye maya yereka ye aye bi pona kozwa mboka ye Patrick Muya ye aye potonga mboka maramu biyoka yogereka te soki boyoki kuna mboka kokende liboso te pesanga mozuzo Laurent Motemona Goda Motemona boza wa bibino nyonso tozangana tobomana ke poto tongeko na biso république ye démocratique di Congo esika bakoko bavanda pesanga mosusu ye Ivi Mbukulu ye Ivi Mbukulu ministre jeunesse yoka kero babengi jeunesse parce que ça ma jeunesse be pona kotonga mboka fatalo bite bajenene batonga mboka ibe botonga mboko yoe mbogeza maramo pesanga mosusu ye bazaiba biso nyoso na kati ya mboko yo totonga marembe boye bakape barekile bazana sima papeti bari bazali papecho kuna pe bazali biso nyoso totonga mboka ezala tari pa moko tokata na biso nyoso ndenge tomona na Bible Yesu lipa moke koma babase bere tokata na pwebotama emono yo pesanga na bosa nite Kirwando ministre son excellence Kirwando fondation widare Kirwando eye mando yo gabe Kirwando yo totonga mboka maramu balene message nango yango wono oya koyoka mawa abenga ngata na telefone plus 243 81 33 96 309 81 33 96 309 81 33 96 309 ya wili musheni koda mboka mais so sikoyo maman Denise azuyo autant en classe. Oui, classe c'est important mais là qu'on a lingaka parce que classe c'est important ba 28 au salaka comédie pesa auto so to ba beza ba base tout ça mais classe c'est important ya classe et c'est important moi yo lelo maman Denise moi yo lelo yo quand nous a beaucoup ma ba sinon ministre bien colonel aux habits parce que aux na manière mais classe to linga classe parce que c'est important ya vie ya mutu comprendre yo de aux habits mutu ko place bo comment place au comment rapide diffère mais biso na posa wana maman Denise fondation maman Denise Nyakero je crois bolanda biso na kondima nayebi que message est comment benga yo oya to kende yo vino fo banda classe tango banda classe ko permettre yo oyeba solfège oyeba makambo belé na o itali musique nayebi ndeni ni ba orienter yo ozala bien encadré. Je crois aux artistes batba yo kaka petit fali armo boy ou interpréter d'adjou mais tous les artistes belé pe na mboka ba Koffi Olomide ba Ferregola ba Gezma Wete ba artiste wana tout bien sûr siko ndeni ni yo interprétera bango te yo ka fali donc yo kaka fali donc artiste on peut aider bon et ça voilà que bon non ba ko aider nga pourquoi ba ngoti ça ba grand fait ba père na pourquoi ba ngoti et là on nga fali parce que banana yebaye respect na mutinyoso ozale ki ozana mbongo ozana aza respect na mutinyoso et ça entourage na aza respect je comprends et ça ka toteka bilo na kati ya zamba misu ba respecter non natali komba mutute et ça ka toteka bilo na kati ya zamba yo c'est pas na basket okuno c'est pas na montre okuno c'est pas na chemise okuno c'est pas na sourcil okuno c'est mutamta na shona yi ngana pona fali pona musala salaka ya kitoko et puis na linga pona mbongo te elo na lobelango na linga pona musala salaka ya kitoko parce que lelo musique qui liboso to boite to tanga ba époque to ba kililo parce que to na lelo le bon musique est tambola libana mboka to ka ba bien na kacha RDC na biso et ça fallait poupa oya tomboli bendele oya komisi biso musique likolo pour le lopé to ko mabeba biso tout ba petit fallait to mo beta ba ben o sentir que petit va dire poupa tieli parce que to ka pas fallait nyo c'est la kate zangonga on s'en prenait c'est patient oko ba pe exemple ko taper na président lelo Fati beto to ministre abiso bon beaucoup tanika lelo eza mutu so boule ka petit fala ko na président bongi non ba ko biso ka bo petit na biso to c'est le jour MCP eleki et quand même je peux venir changer
vie eza maintenant nous avons rendez-vous en até il y a bon até bon président ba bengisio non na joate kokuta na président ko lia ka bio ko mela be papa attaque passe zo ko mela be ko lia ça la musique non qui a oyembeli mboka est-ce que vous avez un projet oyo il faut yembela pena RDC oui c'est important parce que mboka na biso papa nzamba lobi richesse ezali voilà bénédiction mboka na biso yo nzamba lingi biso mingi so totaki na ba pays musu ya libanda na tangi pays te na ba pays musu o senti que lo mobwe bimi be ba sil me o senti que Congo toza l'aise parce que toza na mboka moko ya bakoko ba fandi awa toza déjà commis toza déjà protégé na kati ya mboka oyo so te ba mambwe be ba corona ba ni o senti que RDC at ezali mais o senti que oui toza ma protéger ma case parce que toyebi kistrote toyebi kuboma te toilingaka déjà mboka eke liboso maloko to ça oh ba ministre ba président ba député ba isa ki manager comprendre soit président imoko kokate soit be ministre za kuna imoko kokate to ça ki manager président ministre député colonel okuna signé okuna lobela okuna ko témoigner parce que poto ke liboso mais to zaka président côté naïe, ministre côté naïe, député côté naïe, colonel côté naïe. Moi plutôt que les bosso, exact. Moi plutôt toi évoluer, toi avancer, exact. Au son point, toi avancer, pour toi avancer, toi ça bon moko. Moi lipa moko, lipa ka moko. Kolo ate ngana na njala, na katira mutute no. Njala moko moko esilaka. Kali po moko kateringe teni, ngapi na olena oka bien. Injala pele kanango mais surtout tala kaka ngape ali pa mo po na kati la petit falu bien na kati la vie jansi lugondo na santonga na nango di pa mo ko simbati kiu moi peto to kanati baye baka ukukaba enjo nelo kamuki ya belé tangi koya oje shuna mutima okamati l'artiste babimi ebele petit fali ba msupe baza ba ene na yo ba msupe ba master na yo ba génération kara montante oyo ezana ba jeune o lelo pour ça la fierté ya ba étoile ya musique ya mboka na biso yo pétant qui artiste olandi déjà nini to salite titre o lelo na ba réseaux sociaux ya ngo ya ba impère olandi message o balancer. Oui vraiment bon nga vraiment na pesa ka ba jeune talent je ba courage parce que ba pe baza ba mission congolais ba ba osamusa ba malamu ba ba otombola bende na biso faut qu'on encourage ka pe bato pour nga pe bato ba encourage nga petit na nga courage simba isatege yo loko za petit palo boya bato non pour papa na nga boya mututi ezo beta kindule toyoki faut félicitations zala na musana ba parce que ba osamusa ba malamu bisika ta bambote bele bisika bazala siko na ra pe boke chua za bozala ne mboka moko siko ye makambu ya salaka par rapport ninge azote les mela ba concert ya ba artiste tout ça yo pétant que yo na mboka moko bo solo la pe bon ko solo na ma taiza la raté parce que ya za mboka libana na za un téléphone yo na ebolo ba muno non to solo la te to solo la siko makambu sala la o ye bisa été atika na muno na mboka bon ngana ko ebise ndeni oya ngada yango na osala so tango ebise ke petit fali tanga classe na osa effort na lela ba vie nanga ba tunanga ba kotsanga pe classe comprends pendant ce effort skoyo ngana landela bnane mama classe 1 aux empon sko na bano la samukolo ndege tika mukolo pa mwana mkabeta kambonda bakuba binaka ngana ima mbasala kate na ebi makambo alobaka te nga na ebi ka makambo na nga ya fali ya musique na nga ya avenir na nga ya makambo na nga makambo ya bato misusu ba privé musu na ebi te siko velo tindaki ekomaki olandeli ekomi oui na saki merci vraiment na bato nyonso balingaki nga vraiment merci loko ba Rachel ba Petronel Baka Rachel Foutato Rachel Moussous non Rachel Azane autakitaji na bo mashiawa merci na et puis merci na Petronel Baka merci et puis merci na Mireille Proche et puis merci na Fondation Estelle Balako yango vraiment désolé bo j'ai la pardon s'il vous plaît Estelle Balako merci
na ne même nga vraiment na bondi pour na suma vélo ya famille na vélo eza vélo ya famille mobimba bon eza ya mère tellement lokola kuna bakina suma ba biloko eza la protéger pour na ba nyos mais eza na pour na mère qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que tu penses pour la province na yo pour na nengo tiki pe ba famille à part vélo oza sunelo mususu il faut tinda souci no peneza la nini surtout pour na maman na bande ko no tiki na village na tika vraiment bande ko na ngai bon vie ya mboka na yawa ya différent biso nyosha mbongo pour bango kuna bango na koza na succès voilà bon biso tuwa elo nyosha mbongo mais kuna na mboka msusu koza na mbongo te okepa maleki achiro mwa pondu okepa boke obuka ponda maleki na oseni ni journée peleki mais a to bunda parce que a vie pe eza nango bien to liaka to melaka to joaka pe mais amakoki musu pe zate ya obengisa me na baleki pour bango pe na yozala obengisa bango ba oui ezala ka ke na bengisa bango un jour le loté un jour mais skoyo bango siko babula kuna ki nana mituka nana mapango na voyaka na debisa ba bambongo mais njoka baye bateke petit fala bundaka botema lo kwa ke baliki na sa pemena fali pemena badachwa petit dana sabonga po moto tuso timbo ka ifalu kanga eza to ebana gite eza kaya sangona ngapi ifalu ka pecho na za fala ba mituka ba da pot bon singabe papa mbulanga il faut que kondimaka na okoma na ngonyo sa patient mais écrit là ba problème te na mboka ndi ba problème oui ba problème ego problème problème vemiaka mais mère vous en communication vous sosolele vous sombele ke téléphone oui to solana mère calme ana chombo to solana calme nga za souci ya mère nanga za souci ba leki nanga vous en baleki combien bon net be misha musho ba ka to ja boy to aboy bon top ya na yaki na ba bon nga chika ikaka ganfe na ngwa yaki awa na ganfe na mushisho na mobali na leki na mos bob ba na ngai bob mera ba tshana sima omona bango te non ana batinelo kata ba photo na ba WhatsApp te mais na ba ba liboso ke to a 7 to a 8 bon na ebi shooting na ebi ka to na 4 mais ko ba mera bota déjà ba ça na ebi te non mais souci na yo za la mère bova na e placement encore voilà mais makoki ka ande ezozanga te ko ya na ngonyo c'est la patience vie patience so patience so comme luka pressé kina zo ka mbala moko mera te keba ba ocho na rele mabe mais yo ningo za la bongo ne ba baloba ke mama wa kisi na musique yo ou taper na kisi te moi gris mo ezala raté hein kisi le kinjambia te njamba za krakis leki ba kisi nyos OK voilà nano simba pété soki otiaka liboso kisi ko volue te oko ki liboso te fuko tiaka no njambe liboso eloko na osala soki ezaka kama koki no njambe ekokokisana so ezaka ngate nyose za sinome epa na imoko eza wa oto saka na mokito ebite mais jo okufa awala sayo table na mondo saka na mokili yango to kuna to kosamba te amiselo kaka résultat na yo je crois maître Christian Sarkozy le mondialiste Otala Bisso bagana junior Sanza Sikoyo voilà. Je crois na yoka ki déjà moi stream des osala na studio voilà maître tout Christian ça yepe na moni wana ezapina rythmique ya bokoko ya bokoko vraiment ngana na ba biloko ba monge belipina na ba rumba na lave make oui danger mais nyosha malé mais to koma kaka bon parce que comme ma petit fali ça non njambi ça si me pas njambi mais Angela fallait singa bon na bima parce que fallait muta pesinga makamo yo mo ko preno na weza nani na non Guilain et laissé yona za toujours reconnaissant la fali parce que a posinga binisi image nanga de baba tu peux za reconnaissant et ça moto mususu au moneka lelo papa nga lobela ko pesa no mbongo boy mutako baye ngalinga répondre mbongo ti mais visibilité pesa ka machine na podium na répétition eleki diagnos faut já reconnaître place one azape mutu ana bana ana famille ana charge aux point et ça te cause ba comme natana ngano a rejoa peka ka injo a rejoa kaka s'il faut parler des actualités au Italio Nicolo ba programme na nini parce que normalement vous avez un programme il y a en Afrique du Sud en même temps vous avez na showcase nana passeport na ngezali non c'est la quand même Mireille Salisi Fondation
non c'est la kaninga lobaki ko hôtel et passé pendant des selanga passeport des alliés selanga déjà non hôtel et kaka Mireille Salis Fondation ce qu'on nzembo pour ça la gabeda chou c'est bon et tala madia ba wario partager ba tout bazo partager tellement qu'on partager déjà projet ngana NNK sonore na bi déjà carré projet à rumba na on obeki ya mama na obeki ya mutu moko boye et puis et ça côté à ingénieur Alex Kalate makambo et puis naza pe na projet na jeune tala oyo asaka pe maman Jérémy aza jeune tala Jérémy naza na projet na ye vraiment Rémi Chamor on dit Kalate Joya Rémi Chamor remix ya mort à mort ya fallait Rémi Chamor Kalate Joya base là je crois que yo quand même na suka remix ya mort wana mais ce que pour na bato botala yo libanda parce que aiza miroir bato botala aussi koyo ba vieux roi ba Théo Zambrota Théo Zambrota ya Théo Zambrota taka beaucoup la kondo ya Théo Zambrota et puis na présenter yo na DG Arsène Kingo DG Arsène Kingo Arsène Mokolo mais yo beni go beta ba voix jo abotenga pe de lomwe kasi on a lobité kasi on a ebisa yo DG Arsène Kingo Mokolo renforce sécurité DG Arsène DG directeur papa social Arsène Kingo papa social papa Mokolo renforce sécurité oui bande tout ça la sikoyo pour na ba voyage kende na mona le boss Kabobo le boss Kabobo ouais monter maman Nelly maman Nelly maman sociale Nelly Kabobo toujours bana kitoko donc je crois au CP là comme a déjà na suka siko na ba projet na yo bato ba otala yo sikoyo s'il faut pe ba kota mo ba dédicace ntunso alinga pe ba yembele na kimongo bato ba otala biso sikoyo est-ce que ba projet wana ezape ba pe ba roya mwaka tuku bianza ba pesi oyembeli nzembu na kimongo to na lingala to na uza déjà dispo non ba banjimbo jana ngo ya bien ebele banjimbo jana ngo ja mutu mususu ana na voix mais ayembaka ezape ta mususu pe ana voix ayembaka voix nyonso mutu to ayembaka yo yembaka ya yembanga na mutu to ayembaka isenga siko makambo singa siko encadrement pour qu'il bosse. OK, je crois tout le monde sont scotché connecté à nous suivre. Bo soutenir ba artiste belé mboka oyo, bo pesara bango ba caché, bo betara bango, bo pesara bango ba nzembo ba yembela bino. Mais soki olongoli ata mokie wana yo mécène, obika bon, petu aza jeune ayembela ngape. Peut-être au sombre nzembo, peut-être place sous 50 000, mais peut-être pas négo à 50 000. Il y a aussi le nzembo, le clip, mais l'essentiel les aura au soutenir au biga to peut-être on a payé ça $3 000 à Mbelanga. Mais tu viens à Johnny Mangaya. Johnny Mangaya, qui a solara très bien. Ba Jared Baramoto, ba Mama Binta Morena, tu viens à David Mangaya. Pas pour toi le oui, David Mangaya, mon vieux propre, on va vieux. Babos pas na ngwe belé aza tellement épelé mais babos ba rosa les belé mais oyo eza que ba soutenir yo œuvre na yo il important baza na aussi mais ya muke za na ngwe ba ko baza na te nyo saka patient ba ya patience temps faut tango sko za sali pressé eza mutu sorta na musika auta sko comportement na yo eza kwa ngana yo welinga ka petit fali petit na ngaya ka tusika ka petit na ngana linga ka comportement na ngwe biti ya yo pe na biti mais so fani na nga o comprendre que petit alinga bien alinga te ngabe na comprendre que vie jansi place alinga te place alinga mutu tout azala mabina mais ngabe na place na linga ndo tanga ou même la musique musika voilà ça là bien il y a important na ngwana yo to ba important ngwana OK ce que aussi lisana yo to kasko remix ya mort ba to ba te maintenant ba rumba pe to jonga faut jonga kana parce que rumba pe ba to pe ba yoka OK eza rumba mususu bon pechoes ko yemba to kana rumba to jonga rumba neti ndi oyo yemba bandoki ya vinanga ba santion ba rumba eza belé à aigle OK siko boyo ba souci ba ni ba rumba eza ba to pe mususu ba za rapena pour ça tellement musique na biso eza musique à Congo mais ba mususu ermo pe ba za petit fali mais est-ce que na talent na ye wana à part ko maîtriser banzembo fali poupa est-ce que peut maîtriser banzembo defao ya Madilu ya Pepe Kale ya Ferre ya namoni lokola ndoto maswa matiki libongo
natuni pe na bandeko bangai bayebisinga totikikini maleba natombola loboko na pupolelamba napesa mosi na bana mbote na ye sheri ye namoni lokola ndoto masua matiki libongo natuni pe na bandeko bangai bayebisinga totikikini maleba natombola loboko na pupolelamba napesa mosi na bana mbote monano oyo ya bakuma bitebe bikonana biso se na kopo ala sante tobengi weni seki na ye sheri ye Okay. panga na ye chérie, ça coule dans le sang, petit Fali. À part des petits bongo, pépé Kaliba, mais là aussi, à part tout ça, oh, yo moko, tant aux alara. Non, on peut signer une bonne idée. Non, bando longo lango. Déjà idée à la paix à l'Arabie. C'est important. Babylone wanama, aux jong singa. Non, non, bando. Mais si quoi ils en ont noté? Bon, si quoi ça t'est, pour la vérité. Mais non, au longo lango. Ok, c'est bon, si quoi tu quand on rumba, après ce que pour aussi les scénarios, et ça la fait plaisir, on a bienvenu Mangwata. Nous autres où es-tu? Jogo manifeste Jogo mais à autant mais Ridi Bonté qui est l'homme Ridi Bonté qui range là toujours et puis Jogo Sandome Ndakala Jogo Sandome Ndakala aux États-Unis. Parce que tout quand non suko yo ba remix wana et ça la tonton héritier Minimbu ba sentiment et ça la peut chancel le même à demi dieu chancel Mbemba toujours Mbemba trésor pour tout Issa Mampeko takosi pona nini kaka ngayo malere kaka ngayo nga transfera babenganga na nimero moko nayebi te soki nabengi nazwaka chinois moko soki nalobi alobonzo azongiselaka nga alobi tokosola nini motema mpasi ye moto ozalaki obenga papa lelo papa bongwani yakomi tala tonto oyo moto ozalaki obenga mama lelo mama bongwani yakomi vraiment tala petite oyo mawa mama sangisa ndere moteme comme client te dira cholilita oyo klondite ya vina ngolembinga susi mokonzi ya mita ya nzoto ya moto atekinga paksi pala na place otikanga ta na nzela ye bato mawa bayibata koyiba peut-être bakorevize motema oyo osalela mabe yango ekoma konfime yeye mpona bashoki aza na yo sheri noki ya vinangeza yo mama o botika ngai nalela na ngai ye petete ya koyoka mawa kozonga peut-être aza mpongi ebokokoma nasiso vema tosalaka bakariste bami amour ekatinga mike yosamwisinga lokola makila netumba ya basamura ya pete ye ndenge tetra ekangaka libumu ndenge yokokokanga bala mama miotikinga baple bala mobebe ndoki ya vinangeza yo mama o otikanga inalela na ngai ye petete ya koyoka mawa kozonga peut-être nza mpongi ebokokoma nosiso pema tosalaka bakariste bami yo mama soki oyete ye sheri eza ndeliwa elengi oyanga malere oyanga supanse kozanga moto motema ye naza na bavouloire me nazanga pouvoir ya kozwa motango motemelinga oyanga malere oyanga supanse kozanga moto motema yeli naza na bavouloire me nazanga pouvoir ya kozwa motango motemelinga yoka yebembe ya
soso matanga teme soki abungi mokona tunaka epa agensi atako na sila valere panomeli wana nga ndekono moko akoki mpe kolela ye pona fanda na yo bambula bieke opanzi fweme basuveni eleki bebo nazo sufrire ye luondo pona yongo nzambe eske asala luondo solangelu pafukama te noki te asenga ye pardon polifela salela ye ekoya kotula ye nde ndenge sheri nanga asalinga luondo opianga sora ntaba otaleli be mawa te noki moto atomi etula nazokufe ye sheri pona yongo ijosto probleme ekitisaka prito valere loko ngana sambwe iboya ba problème olukeli Johnny Mangaya na balesheke bango pe bakomi oseka Johnny Mangaya bazoye oya tikalizima mos parce que remix est mort poto silisa wana aigle bébé tu me prends pas les sentiments. Il m'a fait oublier, c'est d'avant. On ira à Kinshasa de temps en temps. Je connais tout ton cœur, comment ça va. Osayanga bébé, Nazayo, Nazayo. Osayanga, Nazayo. Eh, je tout donnerai que pour toi. Je tout donnerai que pour toi. Aigle. Oh mon bébé, reste avec moi. Ah, laissez tomber. Mon bébé, mon si fatigué, parce qu'elle laissé tomber. Laissez-moi, je suis une fois, Laissez-moi, je suis une fois, Ah, laissez tomber. Mon bébé, mon si fatigué, parce qu'elle laissé tomber. Laissez-moi, je suis une fois, j'ai mis laissé tomber, Valia, Valal. Non, laissez tomber, mais c'est là. Moi, j'ai dit laissez tomber, mais depuis là. Bang, laissez tomber, laissez. Remix pour tout si sapena. Yo kaso to qui remix à mort. To si ici ce qu'on a d'adju. Après to clôturer maman à Maître Gims. Que ça la peut Maître Gims. Hein? Yo et Bigarat. On a appuyé à d'adju. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi me laisser. Il me passait tout dans mon livre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Ngana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, zongelanga, mon bébé. Reviens. Pour toi j'ai tout donné, mais toi qu'à tout gâché, donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Oh mon vie, mon Dieu, reviens mon bébé. Reviens, yoga. So wafele fali, so wafele aigle mon boutouye, ça va faire maman, oh maman, oh. On t'a mis nous te bora, yikaba mon yaya. Pama ke kapa pose na mama Monique. Camarade to samena di de droga. Ça mama. Ipupa na sana kwa mono ndeko. Ipupa na sana kwa mono ndeko. Yoko nina kwa pesa posu ngatareki na yo. Zaka ngai osi ondima ngai. Sawa mama. Ngoya vario. Mokio kondo. Sawa vario. Encore une fois je me libre et me t'as choisi me laisser. Il passait 12 ans, on a pas pécato. Pour toi, j'ai tout donné, mais toi, c'est parce qu'on ne touche pas les cœurs. Ne touche pas les cœurs. Toujours, tu touches pas les cœurs. Tout le monde. Pour toi, j'ai tout donné, mais toi, chantez. On aurait même ma vie pour. Pardon, lumière, s'il vous plaît, lumière. On lui a déjà dans la salle, hein? Lumière, s'il vous plaît. Levez lumière. Pour toi, j'ai tout donné, mais. Chantez. Pour toi j'ai tout donné, mais toi qu'à tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Au moins laisse-moi du lait. Parce qu'elle ne me touche pas les cœurs. On ne touche pas les cœurs. Tout le monde. Pardon, lumière. Lumière s'il vous plaît, lumière.
Les bras, les bras, les bras. Les bras, les... Tout le monde. Pour toi, j'ai tout donné, mais... Tout, chantez. On s'en va. Morimo posona misuni na pesa epana yo. Njotona nyoso Yesaya yo. Morimo posona misuni na pesa epana yo. Njotona nyoso Yesaya yo. Morimo Halela kota bata musokona ningana Halela kota bata musokona ningana Halela kota bata musokona ningana Nokiye yo Nokiye Halela kota bata ningana Ningana Pesa kombo Pesa mwa kombo Pesa ye kombo Erigi bongo Lokota bata musokona erigi Ay Pazugala Yoga Yoga Baro aussi, sinon. Ingénieur Jean, ma chérie, kaka doucement, doucement. Les Congolais, kaka doucement, doucement. Wanangouli, moi c'est peine yogo doucement. J'arrive à la motte, kaka, bazooka. Ma chérie, kaka doucement, doucement. Basi bakesani, achite doucement. Maman Karimi Yama. Kaka doucement, doucement. Maman polyglotte, wana la sénégalaise, maman. Maman polyglotte, wana la sénégalaise, maman. Maman Binta Morena, wana maman na Brésil. Binta Morena, pas souvent. Des Ivoiriens, kaka doucement. Des Ivoiriens. Les Ivoiriens. Bongo ya français, balé la petit baligo doucement. Bana français, kaka il y a les mains, balela doucement, Baginette, Afrique du Sud, balela petit baligo doucement, Bongo na Londres, Kutukolo bate go doucement, na Italie, Tina Belgique go doucement, Bana Lumumbashi, Nagadi doucement, doucement, na Lumumbashi Brazza, Bazooka, Bongo ya boma, Bongo na matadi, Bazooka, clôturer. Nanze Madadjou na Maître Gims pour tout PSAP Bana Europe, sentiment on a pas comprendre que en même temps si UIB enthousiasme on est ça va bien. Laisse, je te comprends des visites, on s'y peut des visites, les mérites salis, et je te prends des visites. Misto bébé busy. Les pires, il y a Maître Gims. Dis-moi ce qu'on a fait. Dis-moi ce qu'on a fait. Laisse. On s'est comporté des visites. Parce que je comptais des visites. Les mérites salis. Dis-moi ce qu'on a fait. Dis-moi ce qu'on a fait. Atika de pite, atika maboro, atika bakanga, what was the babango? Dadjou. Je suis bon de ma famille. Les amis tonton. On famille t'es que notre ami. Moi je commis mais que jamais tonton. Ça resserre, jongo. Jongo. Ça resserre, jongo. Jamo. Yoga ce que la coille. Nini surtout aussi ici. Je sais pas à quoi tu t'attendrais. Avec qui tu détruis par l'ami. Ah, Adidjou de la dadjou. On s'est pas très parlé dérangement. J'étais combien de parler de tout. On s'est mis les connaît. On s'y bidi. Oui, j'estime mal, je sais 30 à des femmes et j'étais que tout devienne mon bébé tout très froid. Ma chérie, tu es jolie, avec un courant poli, personne c'est ton pitié, interdit d'être approché, avec qui ont mêlé, mes pépés ça va l'ôter, tu peux t'aimer déjà. Et Michel, si. Carré, c'est bon. Carré. C'est bon.